chaîne ya Sila bozwa chaîne ya Belleville boke na YouTube bokota koma bakoma à propos bo fini et comme ça jour ba la chaîne mboka ba créer chaîne nombre de vies depuis chaîne banda na kino le lobota apesi bino devoir on est la rotala to ba on est la qualité ba film d'abord moi il y a monotonie d'abord moi je pèse bien mes mots na nenga mabete OK so mon ma beza bon teloba si la atikala ko koma film té non akoma ba komela ba et pas nani il y a nous les mutasa scénariste abeda chou eza injurité abeda chou eza injurité si la zac scénariste était je pèse mes mots na lobby parce que nga na scénariste na zoka to saka je mo boya to saka je la bimisi film na ka yamado si la bimisa film ba titre na mo pe na eba pete na lobby bimisa kasi nga na bano ko ma film liboso sila Tomoni sous Madame Belleville a su trophée Bravo X, le trophée à Bravo X. Tolongo anate Madame Belleville a quel travail professionnel, a quel pote pour la musala ou est professionnel, a quel commettre tout te, ba memi écolité, ba foutre les go pasité, a quel ba propre frère na, a quel pe relukape un plan pe azemité, a quel négocie. Ba kundinga la ngoma ko éviter. Na lobi ka ke olukazemi. Buna ngakino lukazemi papa. Te na lobi kaka ke ake ko lukazemi. Te bino mseza kama moi sa voyager boy ake ko lukazemi. Batia ina. Te na bika ke lukazemi nga bi bebe ke lukazemi. Omoni Belleville kandi mbote na esika za na Belgique. Poutine de Poutine. Alors invité. Invité quoi? Ba invité ina. Basalele pena invitation. Mon artiste faut ça la bongo. Moi c'est sorti avant na nini na kapela et sauter wana ke na po na ko renouveler ba kisi est-ce que na pena mission de service ezaka kotala ba famille te non famille bandeko bazala kuna na ndeko za kuna te lokuta oh non akena ko renouveler ba kisi tika bon omoni nga mkono ninga na loba na internet mundela YouTube mtimese google otuna je vois tous les miniatures sont toujours gérées c'est quoi ça pona ko tout mamani ba mura ba loba ke toko ziki c'est internet ba kosa ba kosa encore plus yo vande pas na bango na loba vérité à moi na moi ça na kapela yo vande pas na bango donc c'est normal na vanda pas na yeti na sita lobi de émission belé ozui et sortera na ya kapela ozui na mo bala zo mela ba vitamine mikola zo mama bende ko ba mone mo bala ya taille ba sa poto ba lula oh ouais pas libandi OK oh je vois mimi criminel na théâtre OK on entend la communauté na foulé ozui wa mukuse semi bantu na bango na zali cameraman ala en tout cas nga natanga ko mona bino soki na ye matanga te pona bilambe sanga ki en tout cas wana za faux débat nga na yele même fatigué pe c'est normal même jour na bat ba outil cimetière bango ba komi nga pe na komi OK mais quoi ya janaza loi mona biso alo mona je na dois assister quand même na moi tam avant na président Bosco ve Jacques Maïla qui je sali Jubek Lai et puis Fatoumaya to va na biso après enterrer na wana terrasse Maya na terrasse Maya Maya pe terrasse no bitoko na kendaki nakendaki te ya mila kitoko moni moi si faut na vie Maya za ka mabele boye na internet mama mukolo pene koma na bakoko baka po ba explorer bino zemi mais osoy ba makambo ça te na vie coup de chapeau moi na biso petite sœur Maya donc to vanda ki na biso Maya courage na moi soki na zalaki ata kaleso na ngana yana to ka bakoma bina sanga ebilamba OK vite pour que musika te ka ndela lobby na na contrôle la nyonso cette fois-ci qu'on a kitinga mo sur le terrain. Voilà. Oh là là, donc on a des côtés. OK, c'est bon. Voilà donc. Non, je suis là. Bonne santé. Oui, santé ça qui me rend ça va chaque fois. Pour tout dans la santé. Pona. Mais là des artistes et amener na mboko aux arabiens. Non, naza déjà bien. OK. Le bolanda mukio te mukia mbolo ko za ko sanga kulia ke. OK. Za ndenge surtout nzamba sala et boye kaka taille S surtout taille S mi bala boto comme rare ko le cabine peut comme passe la salle ya plat kitoko wapi OK et puis so tali mi bala mi kemo to tikala ka mi bali pena fidèle
lesbienne. Ok. Tout ça, il y a Voilà. Donc, dans cette émission, vous retrouvez sous son papa Koulout, vous aussi même Sola. Ah, Dio, bah, comment vous savez Mango, hein? À mon avis, ce sont des missions de service. Oui, oui, Kotaba Warrior. Kotaba Warrior. Donc, c'est ça problème que Belvi Kandi, tout ça, on a l'étinga. En tout cas, maintenant, j'ai à dater d'aujourd'hui. Bon, ben, on a un journaliste à Belvité. Oh. Je suis Djalelo. Djalelo, Moukala. Ah. C'est pour qu'on m'appelle à niveau humilié. Malandangoul. Zengi, Malandangoul. J'assume. Mais sauf que, avantage, dans la Belvi, il y a la patronne. Oui, bien Kala. La Belvi, il y a Ina. Bon, on a Hollande Gesho. Na Hollande ba Romeo, na Hollande ba Junior Lusaoul pour na ba Silabis. On a collé ça peut mailler na théâtre. Le nabi Belvi wana. On est yotanga na inate. Na ba ninga o ba otanga na ina. OK. Bien. Bien. Donc on a kosa ni ko se documenter kaka musala o sala parce que na ngina école munene le roi modéro totokani. Fallait ko il fallait que documenter ma casse comme à niveau. Déjà talaka kosa directeur artistique à l'époque. C'est-à-dire directeur artistique dans dirigé Batebelo va dire Nicolo na le roi Baya Fiston Zuki Batista on diriger bango faut en bagage et puis il y a modéro on va chaque fois modéro moi on a soit bénédiction comme modéro ko le ngazasi nga na bide modéro ayo ka nzala ayo ka posa moi si pour na pas une 7 ayo ka nini posa moi si na pas une 7 ans ndakumoko donc c'est ça la famille a modéro mobimba Mireille Totokani donc ainsi que personne grâce Totokani donc naza pena formé voilà donc nakenda ki mission de service ya ba warrior donc c'est un peu ça donc tout le baké batu balobi absence na yo omonanité na matanga parce que ozana bilamba olata te parce que ezaki comme si bitumba bilamba bata poto baye ba comédien poto baye bilamba kezongi ezaki de moi guerre moi ya bilamba évidemment yo tele que non na bitumba onga na kokota te po ngai lambe peneza te ya mona ya lamba te jelma yo yi so na lamba te na bengi ansu zo en fait ça yo dam te na tengi comme c'est sans santé ya poto na tengi ko ans na bengi la richesse en fait ça au moins ils ont un langage moko de la rue laissez les enfants jouer ba tenu surtout ba maman sont des enfants ba ba mémoire ba ngembo mais oui les enfants de bato na ba leti ngana na nga saper tinga na bomba ka mutakala na nga na bombi on zipion na ebi na nga kula ka drifter mais na ça rappelle salité te oza ka propre et puis ngana za mobala munoko solo te neti nani wana ngana za mobali ya mapeka solo te ne na za mo ne na na che ata déroté oza waka so dégager nga pina kapinga ololo otema mbaya osika mwasi moko abota 7 bana na mobali moko asukola nga pe na mai bien et puis ne na za mwasi aboya nga te nga na boya mwasi on est quoi donc ça na on comprend donc so moni bato wana ba makambo na ce sont des ignares des vauriens nga na ke mission de service et nous avons remercié Sœur Nanga Chantal Bomolo. Ya Bomolo. A tu paquet nager. Abi tu travailles chez moi. Il faut qu'il y ait un événement fallait au bêta concert na Braza. OK. A tu logement naie, restauration naie. Si on a boya. Au boya ndé. Les amis ne mo pena Belvi kandi. A côté le pays. Bongo albi gérer kende Brazzaville au conscientiser ba famille de Brazzaville. Na koboy. Non jamais. Et puis il faut pas en Sony. On va que les oya moi c'est sorti avant na nini na kapela. Et sauter. Et sauter on a que na po na ko renouveler ba kisi. Est-ce que na mission de service? Ils ont raconté la famille te. Non, famille. Bandeko bazala kuna na point. Non, na lukuta. Oh non. Akena ko renouveler ba kisi. Tika bon. Au moins ngam ko na ngana loba l'internet. Mundela YouTube mais Google autour je vois tous les miniatures sont toujours gérées, c'est quoi ça? On a tout maman ba moura ba loba ke to ziki c'est internet ba kosa ba kosa encore plus yo vande pas na bango na loba vérité à moi na moi ça na kapela yo vande pas na bango donc c'est normal na vanda pas na yeti na sita lobi de mission belé ozui et sortir na ya kapela ozui na mo bala zo mela ba vitamine mikola zo mama bende ko ba mone mo bala ya taille
basa poto balula. Oh ouais, pas libandi. Wa libandi. OK. Oh je vois mimi criminel na théâtre. OK. On entend comment était na foulée. Aussi wa mukuse semi bantu na bango na azali cameraman alata bilamba ya moi asa na émission. Ah. Aussi na muso za mabele no wa bokela mwana sima meme. Ona meme. Meme wa. Bango nyoso tona c'est to kutala bango difanga na kabila bango bambu. Sika bongo. Bazaka na le côté. Bazaka na le côté prévané o wana lobi aboka libé na simana. Akomo luka ke lobela dinana. Te kula baboya ki déjà. Kasi baboyi po za anti-valeur. OK. Est-ce que on yemo kutu na oki mutu mo il fallait mutu mo enregistrer. Azo ba ke pourquoi pas na biso ezaka ko finga. Omani ngana nde to vanda ka bo. To finga ka bato o ba fingi. Mais to yaka ko finga te to ka ko recadrer. Voilà recadrage. Si bolo ba ke na zangi bilamba ko ya matanga pe jani. Yango na ete bolata ki ni leti ya mobali wana o amela ba vitamine mona kala taki pe na louvre na katona la kmo. Ouais la maman eza kwa ba blé. Bila maman bo. Ba blé moko boy na mona ngo. Première message 13 000 francs. Louvre o la taki la pembe de côté. O mona 13 000 francs. La kena tu tina prix. Donc ayebi no kolata te né au village grandi au village expédié qui c'est ça comme marchandise. Tika bon. Mais oui. Si ozo lo bela quinoa ana kude ayebi kolata. OK. Donc, mais soit qui yo et ko swanga te baza bano yo balulanga yo yebit c'est ça parmi bato to déverrouiller internet oye yo za papa bato belé obimisi bane belé tuna bango na ba chaîne bango bilongi na ngeza combien de fois belé star na bango vinga ba miniature ba finga nga nanga ipe mikolo ba tikanga te ba finga mikolo wo tikanga te tu kutu wa kapela ala nenga kangela okana ate ye na yebaki makambo eza azala pe muta misapile msanga ko mso muta misa aloba na ngata aloba no te aloba na muta misa abana alinga nga mingi alinga ko mingi na loba na comprendre sima alinga comme ça et là bana basi ni bali na théâtre na no gérer bango basi qui les bien 7e baga aloba mon émission ya bomba te aloba pena que chérie on va lo baté ndengeni on no gérer nga basi oya mbenga pena basi bo babunda te yepe mtapesa kombo wana kitoko wana yepe mtapesa oya kapela kombo wana yepe et puis yepe akena ko luka akanga 7e bagala na kisi po linga ye tika bongo nazoboya dio nana makambo ko loba so ezokota bien eza bien makambo ko loba awa na boya ko loba po ba AGC pousa ni talaka na ke Brazzaville na ke puta koko tika mona pesi nga koko ozo comprendre manga musu za baya ko loba te bazana matière na vanda na flat mo ya ba 5 000 francs par jour peut être na machine 7 000 francs par jour 5 000 fois 30 eza combien fini le bat nga na préféré na la na hôtel mo ya 5 000 francs ya petit ko ndeba lobi ke na la na mwana lali na mwasi awa na la lali na mobala mwana mutia tozoka na ba cri wana nani wana sa ba bon on a ce qu'on m'a baillé au loba. Donc au loba gérer la rentrée la 5 000 fois. Je préfère na la maman ngesi mon côté. Je préfère moi na yo kaba aïe dans la tête. Na ngate ndenge yo ba yo ka na moi. Et puis li kona mamu kolo bongo. Ba simisi moi no touche. OK ko bala soit disant moi ça na zemi. Atika bongo na kenda ka fête wana. Na kenda ka fête wana. Obi ke na la kenda fête wana mabe. Azaki na zemite. Moi na zabi na zemite. Parce que je moi ko na maîtrise. Basaka na ngai. Na bien yo ko détecter moi na moi ça na zemite. L'espérance aux anants. Te basaka na nga. Maman ya mukolo likola internet. Oyebi ko détecter moi na ça na zemite ba na zemite ba kosi. Yakobi mambo beza solo. Mais basaka na biso to lata ba veste. So ale moi ça zakine na zemite. On zakine na zemite. Alinyaka mobali. So boya kolala mama boye na papa boye ba cri ezoyoka na bozoka na ba cri. Je préfère mila na hôtel à 5 000. Siko lo we se pesa ngeza nini. Papa na mona qui est na alimentation oya nini moni rompa wuleri alimentation wa sala sika bona rompa te na mona ki papa na mobali na mwasi mususu papa siko awabata wema nda kota awabata watu mwasi na moni e ko ayibisi siko fi wana bi ta jema ibele na moko fi nga komotala ngapela motala bon ka bo perso ka limwa nga heureusement mais moi ça na to quoi que papa il faut son mwasi mususu pour maman comme pio trop Malili. Comme Malili. Na kisa bamboti ko. Excès de bichacha. Et AGK. Toi la différence est inane na nai. Abenge na ngai yani. Ala lingwe. Ezala normal. La famille za bon. Te obi kaza lingwe. Na mona te. Ala lingwe. Pesa ngoza ndé tatouage. Je te dis tala. Soki ngolo yebi soki nina so bela. Bimela ye na yebi. Ngam na façon na ye.
Ah, pas cool. Au moins, on a émission, créateur, non, on a Jerry Cometos. Alors, bah, on nga na linga manga beauté potango ya wana beta ko bilo mususu et puis ça na santé na yo yango na zo ko éviter mafinga ato fingo ça esala ngelote mutabenga ko so beto ko kofu mutapema nga zo linga bokoma na ba niveau na te bozala respect moni respect zala bozala mo babandi zela na moninga mwana mwasi wana ya passer est-ce que mwana mwasi na luka apesa nga butu moko oboya hein na sala erreur à l'époque na beta lisolo avant ça na ndaku na grand garçon mo ovanda na ndaku na lobby na bandi ko luka lemsu na pesi bandi na Brazzaville mbote bele bantu ba di kopo nga mama na nga ayisanga na litoi moi liboso za sacrifice sa famille moninga na ndaku na biso nga mnatanga classe ébélité pona ko se sacrifier pona ba leki donc na yebi kopo tongo na garçon bisenga sengate na que soki na eloko te na ocréer ka na téléphone na créer vous comprenez donc ngai ya ko loger nga na ndako neti omoni otika no ko finga pa ko to moni aye donc nga ko loger nga na ndako abeta lisolo bien te envier nga il faut ba gérer nga ponga na za mokitani faut to vendre sika moko ba ndeko na biso ba maswa ko banani 3 ba fana na ba ma campagne place mo banda mo esala ni eza ambiance ya famille bolingo bozala bosala makambo bien vous comprenez période na to sa ba filmer batala que autorité morale les akinga moi na modero totokana comme scénario impeccable yé moi na kapela uta papa lo mais là ça la vérité ni papa lo akoma filmer ni na mboko lelo asa la vérité papa lo ayo beta lisolo lelo ke nga na vanda pa na obi ka mona nga kati na iya ko bena kati uzaka pembe bo iyo zo mobali pena amona ngondeni na senge otala senge na uta dushite obi maboyo dan tala kati na nga ozaka pembe na kati na zaka pembe makasi ba mundo za ba minyoko na ba pasi te bilolo okay na kati bena blanc ndelo wapi tuna bango na kama ko invite ba mamu sikoyo pona ye alota pesa nga butu moko ko tsanga na lisa bato avuta na vie yo boya ka ozaka pidan nga so na bimana mwana mwasi wana na vie ne peut beba vie na ngebeba et puis les gens nga balesanga makila na zala lisa bato badia makila tika bongo okita ni solo makila bini bato badia makila ezaka Karine ta tena yepe Karine alesa era yepa lesa mobali alesa na ba ex alesa na ba comédien ba comédien balia makila mais oui na fête ni moi ça tala niveau mutema mabeta la niveau sorcellerie à ciel ouvert si on yamona mana ba pardon bo éviter nga botanga komona te baonde batanga ngai te bango batanga komona ngati ponga so na ye na kusambisa yo na kusambisa pe na makasi botika komona nga en tout cas nga natanga komona bino soki na ye matanga te pona bilambe sanga ki en tout cas wana eza faux débat nga na ye le fatigué pe c'est normal même jour na bato ba uti cimetière bango ba komi nga pe na komi OK mais quoi ya janaza loi mona biso je dois assister quand même na moi tam avant il a président Bosco Jacques Maïla qui j'ai sali Jubek Lai et puis Fatoumaya to va na biso après enterré na wana terrasse Maya na terrasse Maya eh Maya pe terrasse no bitoko hein na kendaki na kendaki de ya mila bitoko oni moi si faut na vie Maya yo za mtakie mabele boye na internet mama mukolo pene koma na bakoko baka po ba esfoka bino zemi mais osoy ba makambo ça te na vie coup de chapeau moi na biso petite sœur Maya donc to vanda ki na biso Maya courage na moi soki na zalaki ata kaleso na ngana yana to ka ba bina sanga évidemment OK voilà merci on les a intro par rapport jusqu'à te mais on a besoin de turbulence te le peine loté jusqu'à peut te le peine loté et compter pété donc bon le boss ça quand te le peine lo monter tout côté dans les kambango maman Belvi depuis 6 ans il y a Bella depuis mois de mars oyo surprise na ba surprise to moni sous madame Belvi a eu trophée Bravo X et trophée à Bravo X to longo wana te madame Belvi a quel travail professionnel a quel poto pour la musala oyo professionnel a quel kometa tout te ba memi écolité ba fouter les go pasité à quel ba propre frère na a quel pe luka pe un plan pe azemité a quel ndeko ba kundinga la ngoma ko na lobi ka ke luka semi
te Bon na kino luka zemi papa te na lobi kaka ke ake ko luka zemi te bilo mso za moi sa voyager boy ake ko luka zemi batia ina te na bi ka ke luka zemi nga bi be ke luka zemi omoni Belvi kandi mbote na esika za na Belgique Poutine de Poutine azala invité quoi ba invité ina basaleli pena invitation mon artiste faut azala bongo artiste kokele ba voyage mo tourisme te matala na ba mo bato mikolo bimisi mo pa mono ka ba fan parce que ozakana ba fan artiste faut kokele voyage ya musala voyage pe ya délire ça nango mais ya musala pe ezalaka leti nga na utia oti ya musala na ebiso taka batemisi biso lelo tozozonga ozongi ba mo te nga na biso nga na bonga maite abi musala esili tozonga donc voyage il faut que fait voyage ya musala na voyage ya délire donc Belgique kandi na Belgique accueilli soirée munene o ba mama ba organiser pour ba clôturer mois de la femme liputa donc ba sentir pe Belgique honoraka moi si Afrique honoraka ba ala dara décemment ala dara te pas monisa soki ba mollet natala o makolo pene ya mutu nzamba sala mutu pene nzamba sala lolenge na sala makolo boy o makolo mutu lekamusaka nga me Belvi alukaka kolata biloko ya mikuse te abombaka nzoto lokola mwasi nyonso topesa mpasi aza mwasa moto nga esaka bato ke Belvi aza mwasa moto Belvi aza mwasa mampuya te Belvi aza mwasi adefaka mobali te alongoli na mompuya semaine oyo te azali mwasi ya mwasi pe ya bana mike te ya bana mike pe te bapasha te azali na mobali na ya bacomédien pe epuis ya bacomédien pe te soko yeli biso masolo akala bino kala ya nyonso tobi tobimisango eza filme azombi bamiki batala wuta epesi mbote na Géry Spire chemin de la gloire Géry Spire chemin de la gloire o Géry pena Spire yo asali mosala makasi na bacomédien naoloba te pa aza pena mobali etolo Géry poisson évolué dans ce père nakamwaka pena donc Belvi kandi en tout cas félicitations à tes voyages nezoleka bien na maman Karine Pala et puis lobi pe na mona na sœur na biso Karine Pala moni Karine Pala wenge na eko bakisa ye na troisième congolais oso bo na événement minene tala Karine Pala na tala na événement mo na Corée babengi elle est congolaise de la République démocratique du Congo qui va chair de poule nabi congolaise Karine Pala mais azotombola mwana boye azofinga ne Karine azocritiquer ne Karine kenaka ba ko représenter Congo libanda mboka na mona esusu wapi tulanga wapi na Autriche azosala na défilé na Autriche au capi de la mode Karine n'est pas là félicitations moni Belvi kandi na ba chaque fois surtout compter ba artiste ba jouer ba film international Belvi azana kati malgré ba biso pe de jouer moi ba deux tableaux bopeto na assistant à 3 minutes ba filmer et ya na saka fier jour en moi tableau ka bi bala pa et ça là bien na 3 minutes caméra caméra et ça là qui top na ina bien oui merci mon papa mon OK donc artiste il faut jouer un film international pour osala na haute dimension donc Belvi lelo ala saki on dit papi Kader lelo ba ko finir ba commentaire pas le vérité pas le vérité lelo so tali muto tombola lokumu ya théâtre Belvi lelo ba film ne comme lokola pasteur azoteya ozwa mena mateya soso tolobi yango alors mona bandeko baza ba mal compris ba mal intentionné aye kaka mbala moko ba do film donc Belvi kandi azaki invité même lobby to moni fête ndenge leki ba mona ngo pe la ake musala et surtout que musala ne bendisi mais tu vois avantage là qu'il y a qui mais atiki biso pe nzala te atiki biso nzala te discrédit kende Google Google te discrédit mwana ina ebike bele bakena ina bakata akelu kwa nini o mise bele bakena ina bakata basuka na nzela te ngana zaka na gesha tobola Belvi tobola bele na yebi bakata Julien Saoul pla tobola discrédit toke Google 6 heures nango zaki da lobby 6 heures nango kotaki lobby master esili alors na yeba bisa bato bozo komaka Belvi pourquoi jouer ce master il fallait jouer ce PD nada yoka réponse nango l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique master PD nada
il doit porter le caractère, il y a personnage au Belgique, après ça qui est Brimbo. Vous voyez que Mastor, comment les a Brimbo? Brimbo, ouais. Comme moi, parce que Mastor, c'est un boxeur. Maman na boxeur, non, mon acquis. On a beaucoup de mapéga pour la théâtre. Puis on a banné ton nom, champion Brimbo. Donc, a joué sur le champion Brimbo. A joué Noko. Bino bosi kama kamuya ba film na no jouer ça ba tu lokolo moko. Bana na maman na bino tina mutasuka. Lokolo moko kaka. Te to solo lat. Na moni discrédit oui mais au quotidien. Donc discrédit ça veut dire perte du crédit. Donc osa crédibilité en fait. Osa mutu pena ko pesa confiance de l'estime donc tu n'es pas considéré donc je crois moi papa mukola fête ba koluka sapatu. Donc perte de la considération, perte de l'estime, perte de crédit, on a discrédit. Ah mais on a copie. À la copie. Ah la copie. En tout cas merci beaucoup Nala patron. Boutique de l'écriture. Maman Kyo. Nazaka fière Ozana yo. Et qu'on correspondre. Na makamwezo sala. Mais moi na matama lobi ya sala ba film lokola ba bloka yombe gauche. Moi nana matama na boya ko sime makasa azaleka camarade on appelle leki na ngai mais obi kazaleki na biso ya na camarade na biso sala nga na boya ko simba ma chéri mon frère te aza mon frère kaka aza mon frère a présenter de moi aussi te alba chéri te a présenter moi aussi pour nous bénir mon frère ma chéri mon frère yaya ozo mona te ke nini wane ko mo matayo ti na mutu o ba bena soki ya mibali wana on est vendre awa et on va comment on va vendre matam nini babiloko ba sala na système ouais ya na ndinga systématique et matina matam ezo vimba muto zo ya munene ka eza santé ya bongo eza bongo donc cela veut dire yemo ka sala théâtre obi ka théâtre patient obi ka sala théâtre ayebi azala acteur leki na nga na yebi abima sko wa na film abima na film wa donc eza passe katale assister biso koto to mon les autres donc abima na théâtre ça passe soki akoloba ke ba film ya Belleville lelo eza ko ba film muyombe gauche d'abord a manqué na muyombe gauche o azali koko nanga c'est manquement grave obi pourquoi la bi muyombe gauche koko nanga muyombe gauche na mboko premier acteur akotanga na mabele na scène ya mabele Gisha Muzulumbu asa acteur muyombe gauche et modero totoka niswa ya tombolima so na ko ninga to finga nga tata nga liboso wa kotanga na scène parce succès na matanga ba na ka yena Belleville soit dit Belleville ani muyombe gauche deux personnes siko bino bokoma ba muyombe gauche mabele pete na bino nani akangisa bato lo kwa match na mboko lo kwa théâtre muyombe gauche bato ba okima mbango bato ba okima petit lelo théâtre tebe total ngo soute sauf muyombe gauche talama to bota ba théâtre kana YouTube ya muyombe gauche talama muyombe gauche na nini yo mona sala théâtre okokate ok otanga ifatiki mbango po sala kikroni papa ngo pe kikroni papa ngo pe oyamba osana na mission ya crédibilité nanu ya nana mais ya tete pas mona na TV Kin ouais moi nga sala na Kinshasa na Kinshasa na kama bune na mona na YouTube et na ozonga na ngai na mona ya mama Ikeba Daniel Safu Eliezer Tambwe na émission politique ye mona na mabunda ya mbana na ozonga na TV ya mona na otika na kopo kopo ebebi donc kopo bato ba respecter sous bato te kopo bato ba sala mabe tala mutu kwa mona na matama aso ko lebelo mwa bongo mais ya tete pas le bien nani ya tete alobi ke non bon mona mutu sa ba film belé mais nzoka nde monotonie na monotonie te tika na pesa bango argument bien to kende pena sikoyo tatili bino na Google bozwa chaîne ya Sila bozwa chaîne ya Belleville boke na YouTube bokota koma bakoma à propos au fini et comme ça jour ba sala chaîne mboka ba créer chaîne nombre de vies depuis chaîne banda na kino le lobota apesi bino devoir on est la rotala to ba on est la qualité ba film d'abord moi ya bi monotonie wala tete d'abord moi je pèse bien les mots na nenga mabete OK so mona ma beza bon teloba si la atikala ko koma film té non akoma ba komela ba e et pas nani ya lule mutaza scénariste abeda chou eza injurité abeda chou eza injurité si la zac scénariste était je pèse mes mots na lobby parce que nga na scénariste na zo to saka je mo boya to saka je la bimisi film na ka ya mado si la bimisa film ba si de mo pe na e ba pete na lobby bimisa kasi nga na bando ko ma film liboso sila
akoma filme te akomaka te bakomelaka ye epai abeda su so ntango yaka kolobaka ebeli bakomaka filme babenga na hotel sabino ke yalule moto akomaka filme pasila seke yalule akoma ya mabe te yalule azalaki sikolo yalule aza mama na scénariste mais sikolo atikala na bascénario ya kala ya lelo te naboyi ete bavie na nga asadapte na scénariste lelo te yango bafilme kuna mpe etikalaka te en fait ekendaka eza mpe nde mona musique ya lelo faut s'adapter na musique ya lelo scénario mpe faut s'adapter na scénario ya lelo so bayalu le respect akoma mpena bafilme wana beda aza n'importe qui te taka akoma double clic oyo batiola nango ursil mpe chambre ok yalule moto akoma ok mais sikoyo nabaki lelo te kilelo yalula kilelo c'est belle vie tout le monde est doublure de belle vie si là et tout consort ongam na oyebisa tosala je moko mundele auti poto aoluka moto moko mafilme moko bamaka bafilme oyo ke éducatif bamaka filme oyo ozwa conseil bamaka bafilme oyo belve osala ozwa scénariste ka belve yango na yesi bango okende na chaîne mutu na bango mamu international alobani maga kosela belvi bachiffre o belvi azoka ba $50,000 par mois po balanda ye mamu aganga aloba nana alakisa belvi youtube nana alakisa belvi kokoma et puis natonaka na machine esila koleka belvi nakoma ok na machine belvi ando okoma pa major bisabidi depuis longtemps belvi asala baprinte na cd ok baopirate cd na kishasa filme belvi akomi baopirate géri kobetos akomi bolingo bapombe esilaka te peti nanga pomba ya bajouer acteur principal zwa makambo filme ya mado zwa makambo apetika selfie premier film ekota pa pensa toulouse ake lelo baa baingra première film ekota pa na ye ozo comprendre donc nga mpo na nga soki bokoya kolobaka belvi azokoma bafilme kwa moyembe gauche bozosala le contraire tomonaka audio ya ser moko ya angola alobi ke bafilme ya ser na biso sila ekoma okoma monotonie donc bangi bazwa makambo alobaka na bango baolatisa biso eza lokuta wana eza manque ya baargument lelo soki otali bamama oyo bowana poto bokomelanga na commentaire bafilme ya belvi na bafilme ya sila nini ensenyaka mpena bato nani mpena akotaka na profondeur bascénario ya nani kota ma bina tsaka lingomba mpena kompaka ngo ana ofinga te naozo normal et puis polémique moko loyal ok bango baoya ofinga matete mpe akesu pule kolobake no bilo bolo babiro BTV buke musika te kaka nde nalobi nana contrôle nyonso cette fois-ci mpo na kitinga mo sur le terrain